Alors, Nazana Bino Lelo, na Edine Image, Ndenge Masolo ezalaka vraiment cher compatriote, batu nyonso oyo bolingaka Didier Lacoste la fan na biso, tozali na mawa oyo ya mune oyo ute biso na mboka na biso ya Congo démocratique, président Didier Lacoste boyebi azali na ba problème. Donc, batu nyonso oyo bolandaka orchestre ya Didier Lacoste et batu nyonso oyo bosutenaka biso na ba action nyonso oyo esengi ya orchestre ya Didier Lacoste présent. Donc, tozali na mamunene touti ko perdre maman na biso. Donc, si on dit maman, donc maman sala potozala na kosenga na ba fan nyonso oyo ya Didier Lacoste oyo baebi maman Sele Monique Ibendele, Mama Sele Monique Ibendele, Mama Aouti Kotika Biso, Azalaki na santé moi Mougulu depuis le 4, depuis le 11 lundi à minuit, Mama Tiki Biso, Mama Didier Lacoste, Mama Président, Mama Muketonga, Mama Maïfoudre. Donc, na ba fan na biso nyonso obolanda na biso, na kosenga na bino premièrement 1 minute ya silence. Pour Nazali pe na ba grande dame au bas soutenera Didier Lacoste comme la grande dame Zozo de Bokwa courant servi traité Azalia Azali na bino aussi la grande dame Mami. Donc au bazali mana souci ya maman Sele Monique Ibengeli. Donc mes condoléances la famille Didier Lacoste, mes condoléances na Nokoruf, mes condoléances la famille wana nyonso oyo bazali ko soutenir biso la kosenga lisusu président Didier Lacoste ba petit na yo orchestre Charlène Charlène Chibamba na Tunisie ba petit na ba solo baza na souci ebele na Olivier Moleka mwana Yolo. En fait na koloba mingi te pona fan na biso tozali na Yolande Ngeleka yepe a soutenir biso pona mama Monique ndenge ezalaka kaka. Donc nazali na mingi ya koloba te mama uti kotika biso le 11 septembre yebi 2017 dei na ye ya mama oyo abota Didier Lacoste. Donc ebembe ezali na hôpital oboyebi ya cinquantenaire oboyebi ya Kasavubu tokoloba mingi te parce que boyebi mama azalaki na problème mingi te ya santé mais ekweli biso ezaneti ekweli ngai ekweli bino comme si Didier Lacoste étant que je suis directeur ya marketing ya orchestre, je suis aussi premier porte-parole, nazali aussi conseiller nae professionnel ou ya vie nae privé. Na koloba mingi te ba fan na biso na 5 na no 1 minute ya silence pour na président Didier Lacoste Muketonga Maïfoudre ndenge tozali awa la vie continue 1 minute et d'une image. Ndenge zalaka toleka na kopesa mwa liloba na Zozo grande dame o asalaka servi traiteur boyebi azali na restaurant na ye place tozali ayambi biso na bandeko nyonso bazali awa kaye na souci mpona mama Monique boyebi. Donc na kopesa micro ya courant oyo ya Edine Image boyebi. Donc na Zozo Bokwa courant chef traiting oyo asimbi biso spécialisation na ye afro-africain na malangwa soki oye kolia malangwa okosepela. Merci pour la parole à Ratanzongo. Bon, naza mingi penza te ya koloba nazo ko souhaiter ka ba condoléances na président Didier Lacoste. Donc nzambe apambola bate la famille abongisa bapota oyo yende akawusaka bapota mitemezoki yango wana lelo oyo biso nsoto na mawa ndenge président auti ko ozanga ko perdre maman na ye
toza pe na kati ya mawa toza vraiment na mawa mingi parce que touti kobungisa mama yango tokosenga kaka nzambe akwa kokanisela famille yango akwa kobatela bango na kombo na Yesu yango te naza na mingi penza koloba te na souhaiter kaka ba condoléances ebele. Merci. Zoloboko akura o boyo kaka yeyo tozali aussi na restaurant Mambo chez Mambo Boyebi Mambo tozali oyebi poza azali na ba problème grande dame Bujiteka na pesi aussi mes condoléances na pesi aussi mes condoléances na popo espé oyo asala biso ko tozala boye mama na bana oyebi mama Kei mama oyo mama Monique oyo azali ko soutenir biso na kolia na makambo nyonso na kolobebele te donc edine image na kopesa micro oyo ezali micro ya courant oyo ezali micro ya courant edi no image tozali na mawa mpona orchestre na biso ya Didier Lacoste bamasa nyonso même si tozalaka na baproblème franchement chacun à son tour mpona président Lacoste na kopesa grande dame mami ye mo kopesa bino banon na baprénom avant bana mpona président Didier Lacoste. Nazopesa toujours mes condoléances na président Didier Lacoste de la part à Mami Bilolo dans tant que il cambon et ça l'a biso passé parce que kozanga maman eza eloko moko et ça la passé ba maman de mutu ba bomba biso na mabomo grâce na bango na nzela nzambe nde tozana mokilo assez ezaka toujours nazo continuer ko pesa ba mes condoléances pour za nzela na biso nyonso nzambe mtapesaka ye pe kaka mtu azwaka donc kimia vraiment zala o bakoloba ça sert à rien koyoka po biso communauté na biso toloba kaka yo tala kaka za toujours la tête haute donc on est ensemble dans la prière aussi parce que bible bitole na baoba ikolela donc on est là ensemble vraiment beaucoup du courage tozalana biso nyonso bagi basket tozana pour te soutenir vraiment mes condoléances et bon courage.
Alors je vois la sortie qui est émotionnelle sur le ring. Mais je comprends plus rien. Alors, équipe-moi sur le ring. Alors, c'est qui l'adversaire s'il vous plaît? Équipe-moi Motono Dengue. Applaudissez pour équipe-moi s'il vous plaît. Est-ce que vous voulez que l'équipe se batte sur le ring ou pas? Est-ce que vous le voulez? On va se faire à Capella. Où est son adversaire? Il va se battre avec qui alors? Non. Listing s'il vous plaît. Alors, Toza la Sangomoko, ya Rupe Sabino. Toyambi Mupaya Munene. Listing s'il vous plaît, je comprends rien. Nazo comprend. Oh! Mettez le